Olive Lembe Kabila frappe très fort encore. Boyoki ndenge na lobby. Olive Lembe Kabila, ex-première dame. Moi, c'est Joseph Kabila a frappé très fort. Moi, na kanga munoko ezate na kolobakaka. Bonjour peuple congolais, le lettres Zali lundi 28 octobre 2024. Tolobi, bon début de la semaine. Bande konangai, avant na loba Olive Bakabo, salé biso na Congo. Yo kana no message. Congolais, il est grand temps que nos leaders politiques va se dépasser, va aller au-dessus. Il y a des divergences politiques à la Bango lorsqu'ils sont devant l'intérêt général. Donc, la opposition, à un certain moment, ce qu'on allait devant les intérêts généraux, bon, ça là que vous allez opposants, mais au Tali Congo. Bino peut majorité au pouvoir. Lorsque vous êtes devant un intérêt général, bon, ça là que vous allez pouvoir encourager l'intérêt général. Dans le Bibongo, pourquoi? On va dire que la constitution c'est parce que nous avons kangama na obédience politique na ye. On va dire que kanisa makanisi na yo. Mususu benanga bazali ko kanisa makambo na ye parce qu'il y a majorité au pouvoir. À un certain moment, bolongo la kabilo kwana total liboso. Yango nanga na ye awa koyebisa bino makambo nini. Olive Lembe asali liboso na Congo. Bande konanga soki eloko ezali ya mabe. Nga mama José na koloba. Mais oyo Olive asale libiso na Congo. Botika mwana mwasi wana vivre bande konangai. Botika tobetela ye maboko. Toza la honnête, toza clair. Moi je suis de l'UDPS, moi je suis de Tshisekedi, je suis de Fachi. Mais makambo Olive asali et a sono. Na le cas période moko kuna na bandutu. Biloko na mona ka batu nyonso problème a hernie. Mais lelo na ko mona vidéo moko. Maman Olive Lembe a financé 300 opérations. Il y a hernie gratuitement au foot et côté prise en charge totale. Depuis jeudi passé, il y a 24 octobre, et qu'on 15 novembre, bêta calcul, 300 personnes qui se faire soigner gratuitement. Et puis, et qu'on a 7 centres. Il y a un hôpital, comme on a Massimani Bati, n'a pas Kongila. Donc, Batoubo qui est de se faire soigner, il y a Pamba. Et là, si y a Menani, Olive Lembe Kabila. Ma bête de malam. Ce qui te l'a dit que, Hermoko, famille à Kabila, les autres, ma cambacto, Namboko, oh, maman José, on m'a dit qu'on trahit. Nous autres, nous avons tout fait. Awa, et ça intérêt général, bande de corruption, grabandoudou. En ces temps des harcèlements, la campagne Task Force anti-hernie 2024-2028 vient de rendre son lourd bilan à ces jours. Lancé depuis le vendredi 1er novembre dernier, c'est dimanche. Comme on pouvait visiblement compter, cette initiative de l'UFrance Kouzikefa, financée par l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila, présente dans son actif 75 cas déjà opérés avec plus de 20 cas, le plus mortel et désespéré, mais bien réussi grâce à l'ingéniosité de l'équipe chevronnée de médecins venus de Kinshasa et celle de l'hôpital général de référence des Païkongila rencontrés sur place. Ceci en raison des 10 cas pour le premier jour, 20 pour le deuxième jour et 45 pour le troisième jour. L'homme au sens d'humanisme très élevé, l'UFrance Kouzikefa leur a rendu une visite surprise ce dimanche, question de s'assurer de l'évolution positive de leur santé. Presque 20 ans, depuis 2004, une opération lobby, déjà terminé à féliciter. Non, au niveau organisé une campagne, on a adopté l'équipe de la Réunion, en tout cas, que Dieu les bénisse. Moi, Dieu les zélo, Ndeben, Dieu les dé. À ça, il a maladie, on a 5 ans, à Botamakinago. On peut dire merci à maman Olive Lembe. Na papa Kouzikefa o a mené projet au koto. Na pesi vraiment merci mingi na maman Olive Lembe lande konangai na intermédiaire ya monsieur Kouzikefa Louis France awa lelo na yo comme opéré na fucha te logoté. J'ai été opéré depuis vendredi. Je n'ai rien donné, je n'ai rien payé ni quoi.
à cause seulement de ces grands messages. Depuis 2017 jusqu'à cette année, c'est plus ou moins 7 ans. Bien que traités gratuitement, les malades ont posé un autre problème, celui du manque de quoi mettre sous la dent pendant ces moments de convalescence. En bon père, le recteur a remis une importante somme d'argent aux responsables de pavillon pour la prise en charge alimentaire de malades. Les besoins étant intenses, il faut mettre 2 jours pour complètement vider les caderniers consultés, nonobstant les difficultés énormes rencontrées sur terrain. De telles initiatives salvatrices sont le plus souhaitées pour sauver des vies de ceux qui sont victimes de l'hernie suite aux travaux forcés sur toute l'étendue de la République. Allez, merci. yebisa ngai mpo ndeko Tshisekedi apesa alongola bato bahernie na mboka aza na besoin ya révision constitutionnelle mpona kosilisa embouteillage disposition ya constitution nini ezobloke embouteillage ezosalisa embouteillage. C'est quoi le rapport? C'est la constitution. Maintenant, s'il vous plaît, c'est un exercice très important. Excusez-moi. Mais excusez-moi. Une seconde. Il y a une opposition et ça le balélé. Une seconde. Apparemment, population parce que. Maman, il y a l'élément de l'effet. On a une émission. On a une émission avec Yomo Konam. Parce que nous avons un belé. Il y a retour dans Maman Naomi. Le chef de l'État est élu sur base d'un programme de gouvernance. Et ce programme-là doit être en application pour être évalué, c'est ce qu'on appelle bilan. Ce qu'aujourd'hui, programme de côté, c'est à noter, mais il y a le bas, à tiens en application. Il y a des 6 engagements, déjà, hier, il y a budget autour à la présenter dans l'Assemblée nationale. Ah, on a un budget. Ah, attends. Donc, pour la prévision, maman, excusez-moi de vous caricaturer. Osaka, économie, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Je garde, comme nous devons vous maman. Maman Naomi, ce que vous avez vous avez un jour que vous avez pour que ça peut être un mal, vous avez besoin, il y a disposition constitutionnelle à réviser. Mais vous savez, il y a l'autre côté, 7e année en Angola. Et là, que soit révisé la constitution de bilan comme bien non. Le président est élu sur base d'un bilan et non sur base des textes. Très bien, merci beaucoup. Les textes ne viennent rien faire. De quoi ça coûte aussi de retirer soit qu'on soit en attente, soit qu'on soit bien, soit qu'on soit en attente pour bien. Autant en beaucoup, mais une gratuité de l'enseignement et comité. Et voilà. Voilà. Bon, filmer l'école. Bah, on choque, on va filmer l'école. S'il vous plaît, merci. Les radars. 145 territoires. T'as l'enquête, vous allez après ma opposants finalement. Non, ça vous balai. On va finir l'émission. D'accord. Alors jusque-là, vous dites que vous ne trouvez pas d'opportunité ou encore nécessité d'une quelconque révision de la Constitution. Mais en soi, étant que Congolais, acteurs politiques, journalistes plutôt, pensez-vous que la Constitution actuelle a-t-elle de faiblesse ou pas? À ce jour, d'insuffisance. Pour qu'il y ait faiblesse de la Constitution, le peuple doit ressentir cette faiblesse, madame. Ok? L'objectif de l'existentialité juridico-politique de l'État, c'est la vie de son peuple. Madame Tania. Et c'est ce peuple qui est le référendaire par excellence. C'est le peuple qui a fait la Constitution. C'est au peuple de constater qu'il y a des limites dans sa vie causées par la Constitution. C'est au peuple de voir que la même Constitution que nous avions légiférée nous empêche de boire, de manger et de vivre dignement en tant qu'un peuple. Et le peuple peut décider de son changement. Ce n'est pas les militants des partis politiques qui sont dans les institutions aujourd'hui. Hier, ils militaient même contre la même Constitution. Aujourd'hui, et en plus, je termine par là. Pour que vous veniez avec l'idée de la révision constitutionnelle du changement de la Constitution, il y a quand même un texte à quelque part, non, que vous devez vulgariser. Vous devez dire aux Congolais, le texte que vous avez là, il est mauvais. Voici celui que nous avons. Les gens pour laquelle il mettrait une commission. Mais ce Kabouya n'a même pas le cerveau de concevoir des articles. Excusez-moi. S'il vous plaît. Non. Bon, attendez. S'il vous plaît. Bon, je retire ça. Mais je vous rappelle que les articles sont conçus par le cerveau. En quoi ça vous choque?
élite nde tata mokambe kola nalobi boye mama Naomi nalobi boye barticle la constitution nyonso la provo c'est où votre péché il va dans ta cerveau à te bénir non d'abord il faut dans la cerveau moi je conduire Exact. donc après tu vas vendre aux papiers aux autres papiers c'est le basket c'est comment Des propositions. Madame, je vous parle comme un candidat président de la République. Ok? Je répète que si moi j'ai besoin d'échanger quelque chose, je dois avoir ma proposition dans la poche. Donc, il n'y en a même pas 3 articles. Et puis, ça, tu dis, là. Donc, ça la dictée. Tu tiens na TV, tu na RTNC. Juste stylo na papier, c'est comment 2 articles. Oh, il faut changer la constitution. Et où tu attends tout. D'accord. Tout ce qu'il sait faire, c'est engager un débat pour... Maman Tania. Même le président de la République, si le président de la Constitution devrait avoir une idée, il nous va un texte naïf. Il en a, certainement. Hein? Il en a. C'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir 2 éléments en face de nous. Nous avons la Constitution actuelle et la Constitution de l'IDPS. Nous allons exclure. Révision constitutionnelle. Donc, si vous déjà vous savez qu'à engagé, il dépasse. Senga ba service ba kangayo, bazo senga ba ta force du progrès, ba tout soki ya nini ba to ba lingaka tout ça ba bomayo. Obi pone zo saine. Parce que lors de cette émission, Otangi plus de 3 fois Maman Olive Lembe. Et puis ba lobby chaîne Oyo Lekaki et la chaîne proche ya Maman Olive Lembe. Voilà pourquoi bazako kanisa ke batinda kiyo o humilier Madame Denise Nyakero en faveur, je ne sais pas comment, il y a Maman Olive Lembe. Tant que tu commis dans le bureau, abandi ko poser une question, je vais aller droit au but. Pour bangate, naza ko enregistrer yote. Na opposer aucune question. Na mon osala ki émission moko et pas Jean-Pierre Kaïm. Na émission wana apparemment où s'acharner contre la première dame. A poser une question sur quoi lobby. As-tu un problème personnel avec Maman Denise? Non, tout ça appelle sérieux. Est-ce que pour parler d'un sujet, il faudrait impérativement avoir un problème avec la personne? Tangouye, Maïchibango, Alobakashu Makambuya Lingeti, a-t-il un problème personnel? Tangouye, Alobaka Makambuya Israël Moutongo, a-t-il un problème personnel? Le monsieur m'a insulté à Finginga. Naza Moutalukuta et tout ça. Alobi que nakenaki na Moulonde, nakenaki pour ça action subversive, d'après ce qu'il a dit, il a les informations et tout ça. Et comme il vraiment souka un acharnement. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui font les TikTok, qui font les émissions, battent belé, battent lobby. Alors c'est quand Maman Denise, ça quand on a fait ce qu'il bomesana, na Maman Denise au kokufa, bako kangayo. C'est-à-dire que bako mikolo. Et le monsieur se place parmi ces gens-là qui sont utilisés comme des marionnettes. Alain Bolodja, le colo continue à Maman Denise. Il y a déjà que le service, la justice est s'enclenché aux a déjà à 10h na bango. Kalamimité ba au kangayo. Ah bon? La loi dit, si vous critiquez Madame Denise, on doit vous arrêter. Oezata ya nzambe toyebisaka bino totatolaka tolobaka nyonso nana kondima wa yambo ozwaki pouvoir sa pouvoir na mabe okosuka mabe bandeko na ngai na publication topublie tolobi Laurent Désiré Kabila Junior mwana président ex-président Joseph Kabila na Maman Olive Lembe atongi école touti ko publication ezali awa mutu moko akomeli ngai alobi mama ngai naza na Kambove eska akomaki ezali kuna epa na bango na mboka ebengami Kambove nde atongi eza kaka école te na hôpital na marché na supermarché na marché Zando atongi na terrain ya football ya terrain ya football eska batu bana bakoba na kobeta ba match na ba basketball
donc bozo yoka donc mwana moke atongi école hôpital baterrain bafoot babiloko ebele atongeli bana ya kuna na population nyonso ebénéficie ata nde toza na soni te biso kaka détournement na détournement égoïsme na égoïsme lino soki esali pasi mwana ya excellence bakimisi mbangu na poto soki libumu esali pasi papa détourner pa ake États-Unis kozwa soins médicaux vacances na poto okoyeba ndenge nini ke village ya papa na yo ezali na besoin aussi lotake bavacances nyonso na poto oyoki oyo mpo na vacances akenda kosala kuna na village ya papa na ye nde ake komona babesoin oyo ezali. En tout cas congolais tososola 2028 pembeni ya alobi biso bakolo pouvoir oyo tososola faci anoma nome bino aponi yo parmi les milliers de congolais okomi ministre okomi DG okomi conseiller na cabinet na haut représentant premier ministre anome VPM baposte okomi na honneur oza famille biologique ya président famille biologique ya première dame. En tout cas conscience ne kosala te soki moko adeside ka kosala eloko moko malamu na village ne honneur ekozongela faci bakolo bomwe quand même pouvoir na faci esalaki mais biso kaka wapi détournement na détournement kaka toyiba lelo 3 millions lobi 50 lobi 60 siko bolingi babetela faci maboko bakomena kofingeka na bareseaux sociaux 2028 pe yango ekomi kopusana oh mama boma moto tika biloko wana ozokumisa mwana kabila nazokumisa citoyen congolais asali malamu yo pe sala malamu nakumisa yo peu importe ozali nani soko za Tshisekedi oza Moïse Katumbi oza nani soko sali malamu nga na koloba kaka nazondo ko interpeller biso bakolo pouvoir ya faci bafachisiste tola mukana pongi. Bonjour à tous, na ekoloba pona Laurent Désiré Kabila Junior, mwana ya président honoraire Joseph Kabila Kabange na uti kolanda inauguration ya école na ye kuna chez bakoko na ye na Katanga na territoire ya Kambov na village ya Kiala kuna chez Basanga parce que ba vacances na ye belé akenda kosala ba village akei atali ba niveau ya ba école alobi te fana tongela bandeko na ngai bakongole ba école oyo na mbongo na ngai ya moke oyo nasombaka oyo bapesaka ya ngai ya mega natongela bandeko na ngai atongi école ya munene oyo na gouvernement na biso elisaka te oyo soki eza gouvernement na biso tolingi toyoka badetournement ya bamillion na bamilliard atongi école ya munene oyo ya primaire na secondaire eza inscription eza gratuit kotanga eza gratuit primaire na secondaire kotanga eza gratuit asombeli bango apesi basombeli bango ba uniforme na bakaye village mobimba akotisi bango na école kuna na Katanga akotisi bana ebele primaire na secondaire akotisi bango na kelasi batanga parce que alobi ke jeunesse ya lelo nde Congo ya lobi il faut na préparer jeunesse akotisi bana ebele na Katanga na école ngai nazoloba tanke kasayen kwetu tetu kakwena sitututu moyela to gouvernement wetu tubikila mwana wa mfumu wetu mwana wa président ya biso sana ta exemple ya mwana ya 12 tala mwana ya 12 biloko azosala akotisi bana ebele primaire na secondaire gratuit atongeli bango école mais bino tozomona ba image ya mwana mokonzi biso na ba Dubai ya 5 étoiles azosala batapage azodepense ba million mais kwetu tetu kakwena maito bana kimbanji kubwela mukalasa to bana bajibe bana kimbanji kulona semaka yeto bana bakoti awo shebiso bana bakoti na école te bana ba kosala boye oyo mwana 12 ans junior Kabila saleza éducation na volonté parce que atali biloko mama na ya salaka alobi te fana nga nalanda lokolo ya mama na ngai na papa na ngai akei asali atongi na mbongo na ye moke ya mamega ya asali ba détournement te. Merci beaucoup maman Olive Lembe Kabila pour na éducation tala biloko mwana na bino ya 12 ans 13 ans biloko azosala awa akotisi ba congolais
na école, asombeli ba Congolais ba uniforme, ba cahier, atongeli ba Congolais ba école. Na ba hôpitaux parce que ba hôpitaux déjà la chambre ba lobi ba hôpitaux déjà la santé bino moko bozo mona ba image atongi ba hôpitaux atongi école asali ba forage pona ba Congolais. Junior Kabila aza source ya bénédiction ou dit source wa bénédiction pour dit tunga tête wewe mupoto dulomba Junior Kabila postulé na 2028 mwana ya 12 à 13 ans biso toko voter parce que to moni azo sala biloko bona âge na eza volonté na éducation parce que na 70% ya gouvernement eza bande kona biso bakasai kakwa ata mutu moko atongi ateloko te bango na bango to senga na bambongo na bango wana bazo détourner baya kotonga na bango na biso wa ba école bakotisa bana biso na kelasi batonga na biso na banzela tala mona 12 à 13 biloko azo sala atongi ba école akotisa bato ebele ba Congolais na kelasi tozo senga mwana mokonzi na biso yaka otongela biso lande exemple ya Junior lande exemple ya mwana ya 12 à 13 ans tozo senga yo oyawa chez biso na Kasai uboyeshe bana mukalasa lwako uboyeshe bana mukalasa tala mwana 12 à 13 ans biloko azosalawa ata mikolo ya gouvernement na biso bakoki kosala ngo te gouvernement na biso eza kaka promesse na promesse tala mwana lobi nanu te tala mwana azo corriger ba mikolo tala mwana 12 à 13 ans azo corriger ba mikolo tala mwana kotisi bana na kelasi ba primaire na secondaire bakotanga gratuit azo senga na ba papa nyonso gouvernement bolanda exemple ya mwana 12 à 13 ans s'il vous plaît ba papa bolanda exemple oya mwana 12 à 13 ans lwa yai tangina ibitu mwana muteketa mbemwezi Junior Kabila Nzambe akubenese Nzambe apambola yo Nzambe apesa yo bene Nzambe apesa yo apeso intelligence na sagesse po osalema pona ba Congolais osali eloko ya bien pona Congolais ozo préparer jeunesse ya lobby pona Congo na biso ozo préparer ba président ya lobby ba ministre ya lobby osali kuna na poto te mais yo osali awa na Congo okotisi ba Congolais bakota kelasi Junior Kabila oza semence ya bénédiction ya Nzambe pona Congo na biso pona évolution Congo na biso pona fitiri na Congo